la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 Voilà balandia info 16 mbote sika bozali esengwezaka ya biso tanto yebarake bozali ebele kolanda émission na bino émission ya batu ya mayele émission oyo efongolaka batu mitu émission oyo epesaka bwanya bomonaki mikolelekaki ebele émission ezali koleka te vraiment tozalaki na mobembo quelque part tosi tozongi émission pe euti déjà kozonga na sepelaki na mama mampasi na Angleterre vraiment mama mampasi atungisi ngai mingi alobi nazomona papa wa Sambula te papa wa Sambula mutu asalaka ke kondima na biso ekola ndenge nazomona ete kondima na ngai vraiment ekomi kozwa mwa ba problème papa wa Sambula azali tokomeka kosolola na ye tokosolola ne ebele mais eloko moko na meki ko komitungisama tolobaki botinda ba voice pona ba question na bino mais mingi bozo benga ngakaka bozo benga bozo tuna ba question or ba question ezalaka ya bino ba réponse ezalaka ya papa wa Sambulwa tango zo solola na ngai ozo expliquer ngai nga makambo mususu ngai te mutu mvuluzi kimbango bimela ngai te ba pesa message donc bo meka ko épargner ngai bo tindela ngai ba voice ya kipenda ebele te botinda kipenda ba voice na voice te na koloba donc ya mbalo bo meka ko tindela biso ba voice ekozala malamu ko benga ngai te o informer nga ou bien o loba na nga ka likambo moko to o sala critique moko mais tinda voice na likambo na yo o ezo déranger yo comme ça au rezulango réponse tozaina papa wa Sambulwa comme d'habitude toko solola na ye ndenge kana lobaki na ke kopesa ye mbote papa wa Sambulwa mbote mingi papa na ngai boni nzoto bon ndenge balobi na anglais 50-50 donc 50-50 en français. Voilà. Papa wa Sambulwa ngai na lobaka mwa ba vérité mbala mon émission na bande ko banga koya na kilongo po na bande ko kaniseza ba ocha ba bougie ndenge to mona na ba catholique mais avant to kotana no côté kuna est-ce que to ko pesa mbote na ba couple na biso poto fungola émission na biso malamu d'autre part matondo mingi j'espère que ndenge na lobaka autrefois que ndenge naza kotanga bakombo ya bandeko na ngai ba misusu baso sepelate alors pour na ko faciliter yango wana na pesika mbote na bana na ngai nyonso ya molimo kati na kitwa likia basolwa bisika nyonso bazali mbote na bango mingi na kombo ya mvuluzi kimbango. Voilà mbote na bino na profiter na occasion oyo kopesa maman Pole mbote maman Tumba mbote na profiter na occasion na papa wa Sambulwa excuse papa pe en plus tango nazotanga bakombo ya batu misusu nazo bosana batu misusu bakansi ko papa wa Sambulwa lingaka bawana biso alingaka biso te or que c'est au contraire na lingaka batu nyonso ndenge moko. C'est un peu ça. Donc bango nyonso na ba couple na ngai na batu nyonso baza kolanda nzami pongo na nzela na ngai wa Sambulwa baza yanga motema. Donc mbote na bango nyonso ba mama batata na bilenge. Voilà. Na zongeli siko mutuna na ngai ya liboso papa wa Sambulwa ngara bano banga koyaka na kilongo mais na bano salaka neti ande balobaka mangungu na koya elo na bano banga mingi na bando ebaka ke kuna mo ba bouger kopela so ba bouger kozala te omona pe moi non yo bakangi yo lobi pumbwa ki boye bebe mais apparemment na moni on dirait biloko wana eza epa na yo ezalaka nango te
na koti na kilongo tito bimi na moni biloko yango ezalaki te. Papa Wasambula epa na yo batu bayaka ko recevoir nini kunanga na mona kinanga yamba bénédiction te yamba boyete bosiko epa na yo batu bayaka kozwa to ko yamba nini matondo mingi papa na mutuno tuninga kitoko. J'espère que epa inangai nazali lokola ndenge mvuluski mbango atambolaka. Mvuluski mbango azalaki na makambo te ko bokopambolama yamba bénédiction okobota okobala parce que kobota kobala eza naturel. Oso comprendre kobota kobala nzambe sasalango. Voyage ezali soit ya mutu soko linga voyager soko linga vandi. Oso comprendre ce n'est pas dit que oh yamba ba voyage non ezalaka te eza choix ya mutu parce que le tokotala bat bazo voyager mingi ba bato ba koti ba maison ba simbi ba kisi siko na gouvernement na biso kotala ba ministre ko voyager pamba eza bénédiction na bango to baza ko manipuler peuple baza ko yiba peuple bambongo ande baza ko linga ko découvrir monde eza nango yango te et yamba bénédiction lo baki bénédiction ezali mutu oyo azana savoir ezali état d'esprit qui sait. Donc c'est bon de savoir. En anglais babi it is good to know. Donc c'est bon de savoir. Mutu oyo azali na savoir. Ayebi nzambe na ye. Ayebi bakoko na ye. Ayebi ko so ba boti na valeur. Ayebi valeur ya mutu nzamba kela lokola ye. Pe azali ko tambola, azako se soumettre na mibeko ya nzambe pe na ba principe nzambe. C'est ça la bénédiction. Avoir beaucoup d'argent, eza bénédiction te. Parce qu'il y a un outil qui bateau bazobo mabato ba mindele balobi pona ko basani mbongo ba mindele babi na anglais blood is money na français zali le sens de l'argent pona bango oyazo sopa makilanda ko sana mbongo ebele eza bénédiction te na yebi ke biso ba yakapa na ngai pona ko yako zona d'abord pardon savoir et de soki bakoyi na kati na pasi bitumba na bango nga na telema kapona yango. Oso comprendre na kati na kilongo bandimi mingi ba melaka kiste basoka tonga te bakenda ko pito te. Donc na kati na pasi bakime pa Papa Wasambula 1 2 3 heures pe basa kobika. Donc ba yebike pour nzamba solo sika zali il faut oye bango na bilembo azako la kisabatu nsela malam pe na maladie batu basa kobika. Mais ceux qui toke pa ina Jésus toko comprendre te batu baso kota l'église bazo pesa soit nga ba 10 mina ba de grâce oka nga masolo mbongo te oso comprendre kuna na ba église à Jésus bazo pesa ba dim bazo pesa ba offrande bazo pesa ba action de grâce na ba ben offrande volontaire baza ko na ko sceller parole so ba lobi likamoko et sepeli so bimisi mbongo o sceller parole bango bazandeng mwana mais ce qui mutu wana beli ake un hôpital. On comprend? Parce que si on a un bon hôpital, on a pesa minganga mayele. Or que minganga mayele wone wuti na nzambete e wuti na bopoza nzambe. Tango mokile sumu kaka ndenzamba tindi ba ange kolobake lokola bokomi kosala masumu mabe oyo e komemela bino malade ko kotsa bino na liwa. Satan n'a pas telemisa ba ange alobi ngai na ko défendre bino na maladi wana. Bozala libre ko sala nyoso bolingi. Ndena l'an 1247 bah il créer médecine. Vous comprendre? Donc pour la moto zanendenge nyonso ce sont mon akaba oyo bazali na ba moyen bazana ba docteur na bango. Donc ba tika vie na bango na ba docteur. Ya bana na bango na ba docteur. Ba se confier quand même pas dans Nzambe. Hein? Les pécheurs bango nde bazala ka bongo. Kozomona. Donc et pas nanga Wasambulwa ba yaka kozwa savoir. Et ezalaka souvent ce qui ngai na kati mate ya ba déclaraka. Pas Nicolas Zoté biso souté bona inédita des édita tiki batu ba déclarer ka mingi pona nini maté na ngai to bengo transmission de savoir de connaissance aussi ozomona batu bazoyeba bobiso azoyeba lolenge moto akoki kozala et na lolenge kaka na zoyebise wana et ça déjà bénédiction parce que tango azoko tambola azako se conduire bien azako agir bien azako respecter ba loi na ba principe nzambe c'est ça la bénédiction. Voilà. C'est ça. Papa Wasambulwa lelo vraiment bokolimbisa nga na kozala na mwa na obima na kilongo me na kozala na mwa na kati ya kilongo. Papa Wasambulwa na mona ki na kilongo même nga moko batu ba mona na ba video moko poto sambela
tovandaki na mabele tolongoli pena bakiti ezalaki nango tovandi na mabele so papa Wasambula soki oyambi ministre to chef de l'état akovanda pe kaka na mabele ou bien eko se passer ndenge ni donc tolo basikoyo o bazalaki bavanda na mabele baza na valeur tiango bavanda na mabele ministre ezali titre président ezali titre ezali personnalité physique ya moto te ozo comprendre tango yo ministre soit président olingi koya kosambela na ngai tango ngai na vandi na se o yo landi yo kosala ni okovanda na se ozo mona ministre ezalaka no dit personnalité ezali titre lobi azalaki ministre te lobi comme ministre lobi akolonga pe ministre donc mutu nyonso sans exception de sexe o qualité nini soko yo kosambela na okovanda na se bon vuluski mba nkuta vanda na se président ministre ni aleki voilà tokei na likambo oyo kokabola bana basi bazala na ngambo yo ba mama ngambo yo ba papa est-ce que ezateke po batuba zwata ya kosala connaissance to balingana te ou bien olani no ka ba église mususu pe to mona kana église ni nakoloba kimbangiste église moko peza koto ba papa koto ba mama fait pas ko nzambe malamu na mona on a fait pas ko nzambe malamu yosko ya yo zyango koteni non biso to zyango na normalité pena ndenge zaelaka parce que moi si ya batu okoki ko va nesika mon côté ozo comprendre parce que la chair est faible ozo mona pour na facilité ba mama fu baza na côté na bango ba tata baza la côté na bango ndenge na mona ka batu muso zo solo na moi si ya bato ozo simbe na nzoto zo bete maboko boye non pas na biso za la kate. Donc to pesa na kapenza respect pesa na réciprocité nango ozomona yango sengi batata bazana par nango ba mama pe bazana par na bango et c'est ça voilà et loko moko olobaki na kati ya Mateya olobaki soki mutu asepeli na mwasi to asepeli na mobali na kati ya sepela kaka na mwasi po mwasi te mutako ya kokota ke na sepeli na papa voilà bon to ke na mobali asepeli na mwasi alobi fo abanda nanu ko informer do bakambi donc yo oza mokambi na ye après na moma wana yo o informer famille ya mwana mwasi wana nde na moma wana batuni soki mwana mwasi wana alingi mais est-ce que ozomona te que quelque part lisolo nanu ya batumi bale ndeleki malamu par rapport ya bino boza la canal oyo ye akolekela matondo mingi papa omoni à l'époque de nos ancêtres mobali abanda okende kokuta na mwasi boyeta lingi ba parents de mutu bakosala choix ya famille wana pe na mwasi wana o comprendre ba parents bakosola na mwana bango so komi na âge pour mwana mobali avazo mwasi il faut ba parents ba permettre ye ba biseke mwana biso tomoni okoli osisi betili na yo obandi ko travailler to moni siko komi na capacité ya kozwa mwasi boza l'ensemble bobotela biso bakoko mais biso totala ka famille wana to mona ka lolenge na bango za malamu pe mwana mwasi na mwana bango wana mwasi to sepela kana ye mingi biso to ko proposer yo ozwa mwana mwasi wana libala basolina na mwana bo ba convaincre ye soki mwana komi convaincu ba parents bakokende pa ya ba parents ya mwasi basolina bango pona mwana na bango ba parents pe ya mwasi bakosola na mwana bango soki mwana accepter nde ba memi ngo siko na lolenge zalela kapona libala siko tebi ke mingi ezana un jour garçon moko boye mwana quartier kaka ya côté tozana na Kilongo aye kokota Kilongo mukolo wana nebi mwana na melaka ba cigarette mwana melaka ba masanga akoti na Kilongo tango akoti na Kilongo tititi Kilongo pe sili ndenge zaka soki tobimi mutufona ba mutuna biro na bengi ye na biseke yo ye awa oye ko sambela te na niveau na yo nono kuki ko sambela na ngate oye na likambu ye bisanga likambo yeli oh sinon te papa la vérité na mona ka fille moko boya sambela ka pana yo na lingaki ye aboyaki yango na ye ponga pena ndoko sambela apa mona penga na komo ndimi potango na kolinga ye andima omoni prophète yeli donc batonyo so bakenda ka losambo bakenda ka pona ko sambela te mususu alingi mwasi bi pona to lingana yo pe ya ka église na biso mais ye moka ina bondiminete ayeka pona ko landa bolingo mais bolingo ngo pesa ya profit azoluka kaka
à découvrir nouveau monde dans nzoto moi si wana tant qu'on découvrir moi si wana na c'est la sexe mbala moko lobi atiki yango pona discipline pona protection ya ba jeune bilenge na ngai na kati ya kilongo soko sepeli na mwasi il faut bima penza epai na ngai ke papa na moni mama kingandi na sepene pona libala ngamo pe na kotala capacité na yo soki na moni ke oui asa capable pona kobala alors na kosala nini na bengi pe ba membre du comité na ngai na soli na bango soki ba parents ya mwana mwasi na bazana kati na kobenga ba parents ya mwana mwasi na talisi bango oyo mobali aye koluka pona mwana na bango après cela to kobenga pe mwana mwasi to soli to talisi ye lolenge mobali oyo aye pona ye to ko forcer te ezala pe choix na bango soki bandimi wana to tindi mobali e pa ba famille na ye soki ba parents mwasi wana bazapa na biso te soki to bengi mwasi andimi to koyebisa mobali asale lembo oyo mwana mwasi akomema pe ba parents na ye pona kolakisa ke mobali alingi ngai ozo comprendre wana ekosunga batu moyeba telemaka na ba coin ezate yango moni ba église mingi veiller basi na mibali ba sepeli po bayebi esika wana ndi ba profitaka mona na molongani naye biso sko des autres wana ezalaka te yango wana pona ko protéger bana na ngai ya molimo yango to tia garde fou wana. Voilà papa wa Sambolo tozokende malembe papa wa Sambolo namonaki otelemisaki batu otelemisi batu tokoloba pona ba département namonaki ba département au département oyo moto aza chargé ya boy département oyo moto aza chargé ya boy kotelemisa batu ndengo telemisaki eza kaka pona Kinshasa ou bien batu pe ya poto to bato pe tozana bango libanda osali pende mwana matondo mingi papa matondo mingi ya on peut la bilamba sika poza pe na ba question sika alors papa na ngai ezana nu omoni awe za direction générale quel que soit lolenge ezali po batunde baboyi ko fungwama to sombe sika eza vaste to tonga ndenge bakimbangiste basala ndenge papa nkusu batonga pe ngande siko batu baza mingi mutema makasi oso comprendre parce que ngai wasambulu à niveau oyo nga nazali lelo na koko zala locataire te pona ko foutre sika kilongo oso mona donc fallait to zala na placement moko ezali penza plus ou moins ata 250 mètres carrés oso comprendre parce que direction générale. Mais ceux qui sont dans mois 26, 25, ceux qui tout mois mukewana, ezali c'est parce que batu, moni musala solo et le bilan on veut ce qui mbang batu bakolinga ko sungangote. Vous comprenez ngai. Alors, wana sa direction générale. Vous comprenez? La direction générale makambo nyonso satire vanda kawana après et ba branche. Vous comprenez? Na kati na branche pe au satire fezala. Vous mona. Mais oh tozo ko s'organiser nanu avant d'abord okende ko sala ba branche libanda penza o vandisa yango na ndenge sengeli faut direction générale nanu ezala penza na stabilité na yango. Vous comprendre? Nde wana ba branche pe to ko yeba ndenge ni to ko salela. Na lolenge wana. Donc wana bazana nu comme au sein de l'assemblée o ya Kinshasa. Ozomona parmi eux oyo akosala musala ne malamu neti leluna na cha secrétaire général te na simananga na zana na mutu te na cha secrétaire général te parce que nabaki afana cha secrétaire général parce que nazala kombati banana banda musala ya nzambe na ba proche na ngai ozo comprendre alors siko na lingi susu ko tia mutu pembeni na ngai te après nga c'est lui po ba oyo bazalaka bongo ba combatanga ti bazongusanga misala sima. Donc nous avons 5 ans pour tout le monde nani oyo akosa secrétaire général. Donc wana to tchena nous pour organisation au sein de l'assemblée à Kinshasa. Vous comprenez? Jusqu'à ce que soki makambo telemi to telemi si makambo susu eza kolala. Na lolenge. Donc jusque là na libanda nanu to telemi si batu. Non, pour le moment netina esika oyo batu mingi bazana no éparpillé. Na kati Europe bamsuba na Belgique bamsuba za boye. Mais lelo oyo na kati ya France na lisanga ya France moto oyo azali lokola superviseur numéro 1 pour le moment ezali papa nani
papa Kanza. Vous comprenez? Et Zalaka normalement papa Lema, qui supervisait numéro 1, mais il était parti à la plante des pieds. Vous comprenez? Ça même faire signe que non papa, il n'a commis la position dans Gaï Moko. Vous comprenez? À Longwa. Mais tant qu'il y a Kei, tu auras un confinement. Kuna bazo kota soute. Ba Kei confirmer si litango bazongi. Papa le mabio na musala moko boye ba formation nazo sala ezo kanganga ti ba consommer na yate. Jusqu'à nos jours, papa le mabenga kangate akenda ka pe sousouté. Oh. Oui. Vous comprenez? Alors pour le match supervisé numéro 1, oyo azalaki deuxième kuna ezaki papa Kanza. Donc papa Kanza ayeko koma lokola superviseur numéro 1 na bango et deuxième superviseur eza papa Land. Vous comprenez? Donc il a l'olenge wana. Vous mona. Mais nan to sali comité kuna nanute. Kuna na to sali comité te moto na moto aye engagement na ye. Nan to sali comité te na olinga na stabilité kota kuna nde to sali communauté comité. Et aussi kaka lisanga ya France wana ezali ko sunga bandeko ya Canada, bandeko ya États-Unis, bandeko musuba za Europe na musuba za Afrique à travers lisanga wana matin nous na sa kopesa directement papa Kanza azako kotsango na groupe WhatsApp lisanga ya bolingo bandeko nyonso lisanga bolingo bazoko zwango pe azoko kotsango na YouTube na lisanga ya bolingo mateya parce que on a sala keza mission oya lingi kolanda mateya nanga akokote na YouTube abeti lisanga ya bolingo mateya kuna ndala ndi mateya papa Kanza bazo sala nyonso papa bofunga pendant l'enseignement azako enregistré papa Kanza zui a valoriser ngo a kotisiango na YouTube pe musu na groupe WhatsApp. Voilà. Donc na lolenge wa. Tokei sigoyo na likambo ya teni. Tomoni teni kola tezali blanc bleu blanc non? Ouais. Bleu blanc. Bleu blanc wana ezali yo moko vandi yo imaginer ko tele kimbangiste vert blanc ngana na cha bleu blanc ou bien lobela biso na teni wana uti wapi matondo mingi naebite soko bwaki misuli kolo soko ezalaki kaka makanisa moto ouais na couleur ni bleu blanc matondo mingi alors bleu couleur bleu ezako loba amour c'est lui même nzambi mpungu tulendo oto bengi onya shongo mungu wa mapendo maweja nangila nzakomba nzapa po iziona ka nzambe yangu yanyo sumina bakombo na ba dialecte alors likolo ezali bleu blanc nzambe azali amour vous comprenez donc kombo ya nzambe ezali bolingo religion na biso ezali amour oyo tozoka christianisme ezali religion créée par le blanc le catholicisme vous comprenez islam religion créée par les hommes vous comprenez mais biso banda bakoko na biso bonzambe na biso ezalaka amour babengo zola na munoko ya mboka vous comprendre donc amour yango de bonzambe na biso alors bleu ezali symbole ko présenter na amour et amour pardon est présenté na couleur bleu donc le ko la biso bonzambe na biso religion na biso ezali amour yango na photo zala na bleu blanc ezali ko présenter la paix nzamba tchebiso na mokilito za na bolingo pe na kimia yango mona kali korobongo alors papa wa sambula loko asa ko transmettre savoir ya amour pe ya la paix yango na photo s'habiller yango et présenter na miso ya batu kitoza batu ya kimia pe batu ya bolingo c'est ça voilà papa wa sambula toke siko ya vanto bimana kilongo poto bimana kilongo poto banda mituna na biso mususu to sala ki constat tango oye okoti ofandi na se obondeli après ko bondela otelemi obondeli lisusu après bandi mateya sikoyo toza côté on a tellement na bondela kité obondela kité on a tellement na mela kité mai voilà tuko côté tozali mateya oyayo ezaka inspiré donc on prépare kapenza j'espère que monenga na buku te monenga na livre te yango nazo kende wona est-ce que et arrivera peu jour mususu mukolo ngo ya konso ekomi mais bapesi yo mateya te matondo mingi en tout cas c'est impossible parce que banda musala na ngai nanu esalama te konso na teya te donc ce qui na teité c'est que bapesi nga mateya te
mais nateyaka tozalaka ta mosusu message ya sika soki ezali bapesi ngai message ya sika ona ko transmettre to soki ezali na mateya moko nateya soit 2015 2014 2018 mateya wana bato bayokaka lelo babosana bazongi kokwesa masusu na lolenge ya mabe oyo ezalaki reproché na nzela mateya wana nde bakosenga ngai nasala sur rappel parce que rappel ezali arceau d'appeler pour faire revenir bazongela kokanisa oyo totalisaka bango po bazonga na droit chemin c'est ça donc en moi en soi de moi je suis rien donc rien donc ça nzambe po mateya na ngai ka soutirer quelque part donc inspiration venant de lui-même et c'est ça. Voilà balandia info 16 ngala tuni mituna ya kilongo pona zyango na ba téléphone ba pesi ngai te ke non voice ne batindaki donc ba misusu première fois ba mona image yango monique batuna et en plus na 100% ozoki plus ou moins 30%. Voilà toko se forcer nyonso elekaki wana batu bayebite voilà mais bazoki 30% biso ba bougie biso toyeba koko na biso bande ko salela ngo ceux qui mutakufi ba tchembetu ba tchebujo na 4 coins pona ko laksa ke lumière asuka kati na mokili pe ko kende na ye yango wana soko moni mutu aso sambela zo tia bougie baza ba charlatan ba féticheur ba magicien ozo comprendre bango nde basalaka ba bougie to okekuta ba poudre okekuta o yakana ba nini soki ba parfum bazo benga soki ba huile d'olive esali na mutu ko guérir mutu jamais wana eza ba charlatan ba féticheur na ba kisi na bango bazwa nde c'est un kafu ba combiner na biloko wana po ekokisama na posa na bango donc inga biloko no bazo tokisa banzungu banzete matiti ya kotungula makasa wana bazali otono be ankala banganga ngombo na batanfumu na ba mandona bande ko salisa ba maladi ba charlatan tono benga banganga bangwana ba ekobomba mana koma Mvuluzi Kimbangu parce que Mvuluzi Kimbangu à son époque a salila ki kisite a salaki matiti te nzete te bobele na losambo ba maladi basalaki nini babikaki lolenge na ngai na losambo nde ba maladi basa kobika yango yoki bande ko mususu kati na nzila Kongo babina nga papa wasambula ndongo zolanda ndenge ya Mvuluzi Kimbangu okonyoka mana musuni osomona donc bango basala ka spiritualité te basale la kande petit bidon bazo sala kaka essentiel bazwa mbongo mais pona kobikisa bayebite na kati l'église babongisa ba mama moko basana batamu bazawana batokisaka banzete ba matiti soko zobela batinjo pa na ye o pesa boye basomba nzete boye makasa boye baola tso basinga na nzoto wana basa banganga kisi baza batu na nzambete et pa nanga biloko ne kotikala ka kosala mate soki nzami punga atiki koyoka losambo na ngai wasambula pa seke baboyinga na misala na sasu ne loko na kosala te na tiki na fandi po na yebi li titu ebiki sakati même ngai moko na melaka matiti te kiste tongate même na bana nanga j'espère ko yebi ngala voilà c'est ça papa wasambula tokomi kokota sikoyo na mituna na biso oyo ezotunama bajuro yo balobi Yesu abotami nde bapesi l'an 1 mbotama ya Yesu nde l'an 1 sikoyo Mvuluzi Kimbangu ayeko botama soki na zokanga date bien 1886 voilà 1886 nde Mvuluzi Kimbangu ayeko botama mais ndenge nini papa wasambulwa azo reconnaître valablement moto yo aye na 1886 par rapport ya moto yo bapeseli l'an 1 et bandi po ya kobota 1886 parce que Mvuluzi Kimbangu aza na 1886 par rapport à naissance ya Jésus. C'est ça likambo kokamwa. Mais siko Jésus l'an 1 Mvuluzi Kimbangu 1886 bazobenga biso tosambela kanzamba bakoko. Sikona oya za ya l'an 1 no abotami na 1886 nani koko makasi. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu vas comprendre. Là, et ce n'est pas dit que c'est la naissance de Jésus-Christ qui est bandit. Parce qu'avant Jésus-Christ, dans la Bible, Jérémie Zalaki, Isaïe Zalaki, Josué Bazalaki, Ézéchiel Bazalaki, Nenyo Sobasala, Ezalaki aboli, car attends, Jésus Botami, Ndela 1. Non.
La un wana ezalaki tango bamindele baye kosala nouvel ordre mondial. Vous comprenez? Tango baye ko établir nouvel ordre mondial, nde na estima oyo balingaki basala pona ko dominer mokili, estima wana babengaki yango Jésus. Jésus ezali papier qui portait un filigrane. Donc, ozomona eloko basali na maboko. On appelle ça chapitre même bato Bible. Jérémie chapitre 10 verset 3 à 5. Batala ndenge basala keko wana. Ozo comprendre? Ezali eloko bato basali. Jésus ezali eloko soki toke na détail nango, ezali papier qui portait un filigrane, le monogramme de Jésus, image, statuette de Jésus enfant. Ce qu'on a dictionnaire oyo ya mikolo ba la rousse ba komi petit gros saucisson. Vous comprenez? Chose créée par le blanc. En 1534 par Ignace de Loyola. Ba ko sala nini wana pona ko nani constater les grands oyo azalaka empereur kuna na Rome yende mutu ayiko zwa idée tango akufeli mwana ko na forme mwana pomo kinbaba adoraka yango. Ndé ba bengi Jésus terme d'affection. Image, statuette de Jésus enfant, enfant mignonne, aimable. Vous comprenez? Basali pona ko dominer mon kitabe au sein nouvel ordre mondial s'établit dans le Nouveau Testament. Kolongwa na nzambe oya kela likolo na se kokoma ko adorer oyo mindele basali parce que planète momentazo di gens Satan na batuna mindele. Surtout qu'on comprend papa wa Sambola place wana. Jésus oyo ozo expliquer biso na oyo bobenka de Nazareth. Voilà, ozo expliquer biso de Nazareth oyo comment yemo kaka aza stati après yemo pe kaka aye abotami na papa Joseph na mama Maria yemo pe kaka wana grosso so ndengo lobi. Est-ce qu'il place wana moi confus? Oui. J'espère que Joseph na Maria batukutu baloba ki abotama na molimo. Selon badiri ya bato. Oyo abotama na Maria na Joseph, ye wana babenga ka Barabas. Jésus Barabas. Barabas o babenga ka Barabas wana lingale lakisi molende. Oyo Barabas on appelle comme Jésus. Donc comme Jésus basi nommé Barabas. Vous comprenez? Oyo abaki c'est moi qui libère Israël par cette épée. Libérateur des Israélites devant les Romains. Parce que basala qui colonisait et pas ba romain. Siko lokola Maria abotaka mwana wana Jésus Barabas na Auguste César. Azalaka n'époque wana azalaka empereur na kati ya Rome. Tango yaka tourner na kati ya Israël ayeko tala mboko basa ko coloniser nde ye Maria parmi ba servante na ye yazalaka fille de chambre. Nde ye mutu akushaka na Maria achezeni. Ndebisi Maria zonga na ndako na yo o séduit mobali na yo Joseph mpo soki bosanganize mebima ya ye mena mibeko ya kalepai na bango mwasi na mobasi na babalanite moyeba yeba na nzoto ezate esina loblango mena osala ba rappel. Alors sikoyo Maria ayeko séduire Joseph ngana na bali yote comment ngano toyeba na nzoto après amona be fait ya mwasi ya zala grossesse oh donc oto sala kindumbo comme na zemi yango ko luka ngai pona sala no rapport sexuel oba kezemi na ngai. Nde eko arrivé que akebisa mokonzi wanke mobali nga boyiko simbanga mokonzi atindi basoda na ye boyebisa Joseph biso moto ko gérer makambo yango azwa mwasi oyo ayebe nsuto tekinu mona nga kobotama. Vous comprenez? Na ko pese mbongo abala ye ngabo de bindenge na kosala po baye bateke mita cheze mbai ba pete ngai po soki ngai na kosamba na mokili po na za mokonzi monene. Ndati ki ba prêtre na ye à cette époque là ezalaki prêtre Caiaphas na kati église catholique romaine. Asoli na ye parce que nde mukonzi la bango abio koloba kaka molimo santo muto ekitelaki mwasi oyo azwizemi ndako bota mwana oyo akobikisa. Ozo comprendre ngai tango banani ba yeba ko convaincre batenso ba kansi ndengwana mwana mwasi ayeko bota Jésus. Jésus oyo ka Barabas. Tango abotami na sima nango ba yeko bota bana lisusu. Nde Joseph akufaki Maria ayeko bala Zébédée. Na Zébédée ba boti Jean na Jacques. Ozo comprendre? Mais pas na biso ba yeli biso ke vierge, mais mutu sa bota. Siko mwana wana Jésus Barabas. Mwana wana azalaki pe na misala na bandeki ko sala. Ya ki charlatan. Donc soko talié na kati ya Actes des Apôtres chapitre 13 au bandi na 6. Ba bengi ye fils. Fils wana ba commence ko bar parce que na aramae ba bengo bar
na français ça fils Jésus soko tangi komona misala ya yezalaki siko lokola azalaki na makila ya mokonzi ya Rome abande ko banga ba Rome te tanga moni ke côté bo mama na ye ba Rome baso maltraité bango mingi ndi atelemaki pona ko bundisa bande kwa tata na ye ba Rome pona ko libérer Israël yango ba c'est moi qui libère Israël par cette épée wana Jésus Barabbas vous comprenez mais Jésus eza kombo ya ba rabité eza kombo ya ba Israélite et Jésus ezali kombo ya ba Romain siko oyo batiaki na croix pona ndenge ya Bible totalaka na croix Jésus azalaki Barabbas po Barabbas ba liberaki etango batiaki entre Jésus oyo ya malamu na Jésus Barabbas bolingi nini ne persona batu baponaka Jésus Barabbas mais comment c'est fait que yom to bengi ya malamu yom to bengi ya malamu siko bato baza wana za film monté ezaki filmé j'espère que yemoka wutolo bango yemoka wutiko bango mikolo oyo kota beta c'est moi 1977 on se comprend beta c'est moi 1977 kota na nini nani kota ko to commune kiminga Robert Powell oya bito tourna film ala kisipe na Maria azolo bango bozongela nzambe na bino biso saki film ezalaki business oyebi yango te ezalaki film Ozomon. Ezalaki film basalaki pona ko dominer mokili na nouvel ordre mondial s'établit pour tout monde comme réalité. Alors Jérémie chapitre 10 3 à 5 balaki ne basalaki keko yango. Bakataka nzete basalaka nango keko bapakola ngo or na argent po ngele ko makitoko bachaka ngone kulusu yango bobanga ngo te za lokola bikeko bachaka na bilanga pona ko bangisa bandeke. Et puis ça va bola monter et ça la paix mabe mon côté. Et c'est loko basalaki. Na nouvel ordre mondial. Si ko bato ba yelaki bino Jésus. Ba on ba yeli bino ba maladie ndenge na vaccin, ba malaria, ba typhoïde, ba cirrhose des foie, ba diabète, ba tibère. Mais na kamo eturo bazo yela bino siko soki coronavirus bo bandi ko boya yango. Ba on peut ba yela bino Jésus. On se comprend. Ba yela bino Jésus pour ba endormir biso, ba zwa bo konzili corona biso ya ko sala biso lokola be esclave. Ba chose via biso sans koyeba. Donc Jésus a chose créée. Là on a ba mindele ba sala ki yango calendrier tozo tangela lelo ba bengo calendrier grégorien. Donc ça calendrier ba sali il y a 7 jours. On se comprend? Biso to là na calendrier à 4 jours. Ba sala ngo pona ko dominer monde. Mais lorsqu'on place tozo kende tango ekoki poto bima na liberté na bombo wana to comme na liberté. Alors Mvulus Kimbangu azali notre sauveur azamu to libosote. Mais avant Mvulus Kimbangu ba mama ki pa bayaka. On se comprend ba vitaka nga bayaka ba panzuzi nga bayaka ba tsaku bayaka ba bola monda bayaka ba zulumake ba bayaka. J'ai un seul de génération mais ce qu'on a père spirituel na ngeza Mvulus Kimbangu. Oh ya yaki ko tele misanga na misala. Donc azal lokola modèle nangai à suivre. On se comprend na lolenge wa. Voilà, Mvulus Kimbangu azali modèle ya papa wa Sambulwa. Okay. Bon. Modèle na yo toboite. Mais ndenge nini tomonaka église kimbangiste bazwa modèle na yo. Hein? Papa oya yo père spirituel. Soki toke na nkamba balobaka na kati ya mozole wana nzoto na ye ezate. Soki tokei soki lelo babandi koluka kombo ya Kimbangu ba okenene na église kimbangiste ba koluka yote. Et puis depuis makambango ebanda aussi olobela yango mais est-ce que okoki kolakisa biso réellement place oyo bakunda père spirituel na yo? Matondo mingi. J'espère que Mvulus Kimbangu azalaka arrêté, azalaka sous captif na maboko ya ba Belge na mboka oyo tozobenga lelo Lubumbashi. Depuis le 12 octobre 1921 jusqu'à le 12 octobre 1951, Mvulus Kimbangu atiki mokili o c'était vendredi soir. Mvulus Kimbangu tanga kufi bake kokunda ye na même ville kaka na Lubumbashi, cercueil bakangi basinga et tango bake kokunda ye ba tcheki ba garde ba militaire, ba garder ba bi mutu aza muta mystique, bo garder peut-être nga bima bo kangaye. Alors troisième jour, take salaki lokole beti cercueil panzani, basinga cercueil kangi ba sodesika moko Mvulus Kimbangu abimi na kati nango. A se disparaître. C'était ça. Bakundeke na Lubumbashi abima ba belge bakansaka ba tchana terrivirin.
ezali nzoto ya mvulusi kimbangu no bazwa nde kaka cercle pambacha kimbangiste basala nde stati bakecha kuna po bayi bakenzoto ya mvulusi kimbangu eza garde kuna kimbangiste ezali église créée par le blanc précisément le belge na 1937 ba créé yango parce que mvulusi kimbangu tango abimisaki basekele na bango sikoyo pona lokola ezalaki déjà véhiculé pona terme nini nakoki koutilize place wana eza na terme moko nakoki mpona koflétrir normalement vrai terme mpona koflétrir complètement image ya mvulusi kimbangu nde bayiki kokreye kimbangiste na 1937 ere wana yangenda azalaki 18 ans et azalaki manipulé epai ya bamindele Monsieur Petillon, bango nde bafosaka sa l'église tokopesa ba makambo nyonso et l'église okosala la Bible et Matthieu ne kozalaka Yesu mutatinda kimbangu po tango bato bandoko yakune belé tokosala tokotia bokasi nyonso ya biso na kati église wana bayeba ke Yesu atinda kimbangu po ata baza bongo moye bato bazala libre ezate tutango bato balobake Kimbangi bato kimbangiste to chef spirituel ya kimbangiste fo aloba vérité po Congo et Kangolama. Donc monopole ya makamba Congo ezaka na maboko na bango ou bien ndengeni? Non, la majorité des Congolais oyo bazondi makimbangu bazande mingi kuna. Ozo comprendre? Par-ci et par-là. Bazande mingi kuna. Siko vérité ndenge diangenda lobaka liboso ba vrai bato kimbangu bazana kata kimbangi c'était beaucoup ne zaba chrétien kimbangi sonne zaka christianisme et qui créé pas ba blanc si ko follow ba vérité que Jésus a ya bisoté notre sauveur c'est mvulusi kimbangu bible ezali ya bisoté to zongela mvulusi kimbangu na bosembo vérité wana la majorité des personnes bazana kata kimbangiste bazongeli kimbangu ya solo sans Jésus. Osomona ndeko favoriser batu bazonga la kimbangu mingi pour Afrique et Kangolama. Na sens wana. Parce que kimbangiste et endormir batu et ça qu'on continue na mission ya Léopold II ne rêvait pas les chats qui dort. Donc ndenge batu balala kimbangiste ça qu'on endormir sous batu. On se comprendre. Même na makambo itali bokonti ba présence ba kendaka kuna. Ba présence ba kendaka na kamba. Na oyo bazocha maboko kuna. Est-ce que ça la kimi à peuple ya Congo? Non. Donc ezali base ya souffrance na biso, grise kimbangiste mutatele mi pona ko flétrir image ya mvulusi kimbangu. Et c'est ça. Bon, ce qui peut arriver que ba balobi bon biso pe vérité on bozo lukana to kolobaka na biso pe yango te, ce qui to kokufa na ngo to kufi na ngo do to kotika la pe ka ndengwana. Non, la vérité finira par triompher. La vérité finira par triompher, c'est ça. Wane zalaka auparavant senga ki basunga pe bandeko mosusu. Mais ko Kangola Congo to Afrika ezali mokano nzambe. Lokola nzambe abongisa ke to Kangola mana munoko mvulusi kimbangu depuis le 17 août 1922 que Congo ekozwa liberté, Congo soko liberté, Afrique union soko liberté. Alors yango tozo ko kene na indépendance spirituelle. Oyo kinze bombo pepete tant ozaki na kilongo. Papa kanza ko sakota na YouTube. Nayoka kimo. Ah, ezako ya ekomema nani? To bongama po to longa ne tumbezali ko ya. Wasambula sili nzoto pona nini? Kolela indépendance ebebaki ezonga na nzela. Et c'est ça. Ekokokisama. Voilà papa Wasambula mais na curiosité ka kapunga esalinga ipasi. Soki na lekili kamboyo bato ya lisanga bolingo mate ya ba bénéficier kinango mais bato pe ba rolanda émission ba ko bénéficier nango likambo nini ekomelaki papa Wasambula poto yokaki mwana ya papa Wasambula akufaki. Bon matondo mingi na mokuse j'espère que nazali menacé ngamongo nazalaki na nous menacer attaquer oyebi si tout en afongoli kilongo et na ba membre de la famille bango pe bazali kotele mapo na ngai o bazana misala mabe po yeke o basolinga basala mabe na kati ya famille ngana za ko intercaler. Alors mona na ngai namona ki pe bilembo ya bataki ona ba menace mais nazalaki négligent na kati na négligence jeudi matin mona na ngai po abandaki ba fièvre makilana ma nyonso esili mino ekangami donc azalaki lokola na kati ya koma
Oso comprendre moi na kilo na kata koma de tongo ya jeudi jusqu'à ce que na sali lo sambo tellement que nazoli ya pété nazala ki abati 14 na keko se plonger nde 17h30 mona eko kata motema tango eko kata motema babandi kolela bazwe bayene pa nanga na ki na chambre na zwi mwana na ngai na bondeli nzambe yangu ya nyonso nzambi pungutulendo parce que tango mona kota ikomana meke no hôpital te pona pesa kabana nanga kiste tongate ngana tela kanzambe tango akati motema 17h30 alors batu bazakine na salon batomboli ye mama luzolo na maboko na ye azolela mayela mwana na zwi ye na gumba mepa ya nzambo yonga na za kote ya nzamba makasi pe ya bolingo pe ya sukisa ine kongo kalunga walungula babio tata kwa tulendo iwana nzambi pungu na bondeli ye bapesi ngai makanisa kopesa mwana pema liboso na pesi ye mwana biloko moko bimi na monoko ya mibale ebimi ya misatu mwana a respirer mwana zongisi pema ndenge na zabo mwana wana zalaki mowei lelo nazani na maboko nzamba zongisi ngai ye akundami te azongi soko kena ndako komona ye na baninga zoli azosaka bon c'est ça ngala kendaka mwa makambo na molimo pe siko tabo mona ka net bayeli yo wana siko kaya yo moko o bayeli yo te me kaya yo moko na kati ya ndako bayeli yo mwana deja mwana ya kokufa poza na parti ya bomoto oza pe na parti ya molimo tango bayela ki yo réaction na liboso za ene réaction liboso omoni nazalaki penza na ebité nazalaki penza très épuisé tango na vandi na somo nazo ebisa nzambe ebité ke soko tiki mona kufa bo misala na yo wana zo ebisa nzambe nazo ebisa nzambe po mona ngina na koma nazalaki ya kolemba pe na so selamate mais tango bakoti na mwana na senti nzoto angeza sute na komi na kimia moko kati na nga impossible je me suis dit que non je ne suis pas encore moi on se comprend donc tant on a ce qui mwana ezaki déjà force moko spirituelle oye kolata kati na ngai pona kozongisa nga mwana maboko na losambo donc esali batu panique parce que batu batonda ki tango batu baolela batu bakokota na lopango batu bayeko tonda ba famille mama luzolo bayaki ba membre famille na ngape bayaki ezalaki déjà danger mais ba mona mwana ngo batu bakota kini na kolela batu bazobima na koseka na mwana maboko ozomona nde konso wana parmi bato ba mona kini wa quartier babike bonzamba solo eza kuna nde balandaki bayesko na kilongo non c'est ça so nde bazabo babike ba wa vivre ba miracle po wana eza miracle c'est miracle te bo ezani ezaka guérison spectacle guérison mais miracle ezali pochette na baluli ekomi liputa na sali bo ekomi mbongo o ba magie ba magicien ba sala kamba bien ka miracle mais muta bele obondele abiki eza guérison c'est ça mais kasi yango nde batu baya kolanda balobi bango na l'église to benga ngo ba miracle te ba miracle oui parce que pona bango ba passer soka che musoro batu basali ba kweit afuli yo kweit yango nde miracle pona za ba miracle mais pas na biso za réalité papa wa Sambulo atozo kende malembe papa moko ayebisaka biso awa olubaka ke mwasi na mobali baza ndenge moko oyebisaka biso awa na émission lobi mwasi na mobali baza ndenge moko te oui bon kaka différence bango bazaka na mabele ya minene biso mabele mike voilà bango kotoyo bazali na modèle ngo biso pe na modèle na biso voilà sikoyo papa wana lobaki en tout cas azana mois d'août ke toza ndenge moko te soki tozalaki ndenge moko mais fallait pe basi baya ko bala biso se mais papa lelo tozomona basi mi bala mibali d'autre part épreuve ngai na numbongo na sailaka malu zolo prédote et utaka pa père ni na ye pourtant on a mal zo sala pa ba suédoise abaka couturière on se comprend ngana akine le côté mais tata na pesi ndambu malu zolo mbongo ne ya pesi ndena sailaka prédote siko to lobani a prédote ki nganda na kese bandeko balani baso gado maluzolo ndem ta predotaka yo wana bimaka pa na ye na tata na ye mozongisa
papa na monga pesi ngai tango papa na monga pesi ngai yo papa moni oya kobima pe na famille boye po na moni tozokipe mwana nga te po balinga nga mingi mwasi pe nga papa koto yo force yango na bakisi oya koperde tenga c'était ça voilà basi leo balibere tozomona bango voilà côté on a kutolo baté normalement moi c'est mtabala mobali mtabala ka mwasi pour ata moi ça bimisi mbongo mobali mtakoki ko se présenter comme na bali mwasi côté on a kutu yangote mais moi c'est na mobali ceux qui tozu bango to kokante ko kamusanga parce que pa munga pose la vivant boyeza moi c'est mtabimisa yo avant pe moi ça bimisa yo po papa nde mutu apesa ka mama makila na ye c'est man sona nde sali papa munga bima siko soki papa na mama basangani te yo kobotama te oh mais toza ndenge moko bon na kati ya kilongo pe mutuna wana na ningana bosana na loba et arrivera pe ke na kati ya kilongo excuse papa toza ndenge moko mais na lolenge nzamba chabiso na ba valeur za différent mobali aza lokola mokonzi ya mwasi mwasi aza lokola inférieur ya mobali merci pour la précision wana OK na kati ya kilongo pe et arrivera pe ke mutu moko aye na komone boyaye ko bondela mais batu bazo bondela ya bandi ko sala incantation pour na konfute batu et arrivera pe belé exact belé j'espère que ça na mwana mwasi moko na beta lisolongo na kurtango kaka bazali bato maikari ce qu'on a kati na bata maikari basenga ki bango ba sacrifice na mobali nayi ya liboso ba pesaka ya mibale zemi afamia mwasi bandiko koma yo kenda ko bota aux 8 ans un peu moins nga kufa ko 8 ans zo ka sous zemi te mais zemi aussi comme déjà ba 12 mois yo zo bota kaka te parce que moi ça italien nga na za mwasi sikoyo nazala kaka boye mais ko comprendre que mobali na yeso ka zuma mbongo akola na ndako te moi ba makanga ko peke ba sacrifice tozo sala ngo biso mibale mais lelo tango to kokoma na mbongo ngo makasi ye akotika ngai malamu na protéger mona na ngai ayeko yo ka sangwa papa wa sambulwa abina kene nanu mais siko tango aye abina banana ko meka ye na tala soka na puissance ba yebi ba papa wa vandi wana yebi makambo wana mwana mwasona ya mekanga na kata kilongo akokate tango to bima koti na bureau a mekinga liso attaquer ngai na beta ya liso na ole kambango ndenga na biso mama ozo sala ezali abana mike papa ni ba bengo pasteur ngabite ngana za pasteur te abino na kacho ba bengo pasteur bi appellation ko ba pesa ngana zali pasteur te pasteur baza bata Jésus abi pona mekiyo na senti pena papa ko sa mosala nzamba solo alors papa ni nabika tala problème nanga j'espère que na beta liso na rappeler kaka ba vous comprenez donc batake ya ndenge na ndenge dernièrement na uta ko na mission to uta osala suka awawa na lo blaka pona bato ya message de Graal ndenga yaka na babuku na bonga minene pe na buku ya minene c'est ça ba meka mbalebele ba sorcerer musuba olinga ba otevi ya mtu na kati pona sambwa misusu ba yeba so kundelanga biloko na lupango ko bwaka biloko pona ni muta kufananga na sila valeur même papa azan pembeni nanga oyo mwana na ya angala kende mais zake loko muke mwana ko kufa mais ngana ebisiye na bondeli na bikende pa bokilo no mwana zana maboka bokilo kende pesa ka bokilo no mwana papa tango kenda ko pesa ki bokilo no mwana sala kini oyoki donc ndoki ameka kalanda ka par-ci par là so tango tinda ki akino ko pesa ezana nzembo moko toyembaka na koyemba onka na suka te toko bosana po yembi na yoga na koyemba onka te na suka maloba ya suka na oyemba ona maloba ya suka voilà poso na yembi ona bandeli roza mulai tata nzambi dimbe salu kitambula tantu zingi monanga vavanza na bosengo tupa pona na pe mate satana uzo mangenza mbiame konsofulu fina makwe lakisi tatatala mosala oyo na pe mate tatatala mosala ona yamba bangunya mingi pe bandoki baza ko telemela ngai pe baza ko bundisa nga ne sika oyo biso to sangana kana kombo na yo satana zolanda biso wana so comprendre ngolo do kwange ye yilo mbangazo pasivo yando makasi de tozo senge pa ina yo pona tolonge tumba pona na pe mate bolimbisanga mingi bazo yo kaka même c'est ça
Voilà. Satana abundisaka bato tina kati ya kilongo. Soki Satana abundisaka te esika bato babengi église mais komona pasteur azana bakiti azo sala bekantation na ye. Poni esimbaka soki Satana azaka na kati te. Papa qui est na pesi mbote esika ozali bandeko nyonso oyo ba mesani kolanda biso vraiment na pesi bino mbote esika bozali. Papa wasambulwa nabite soki makamba ba téléphone na ba tablette ezwaki solution non? Bon, normalement solution est comme pembeni. Pouvez-vous déranger bateau bandeko vraiment bazo nyo kwama. Même ngamo pe naza déranger. Bato bazo nyo kwama makasi. Tunata bato bazo benga ngai. Toso so la bienté, ba coupure et so simbate. Alors ba yelenga kutu des tablettes. Na téléphone mususu. Mais téléphone mususu nazo luka chargeur nango iPhone na donc chargeur nango izomona na penzate. On se comprendre. Ba tablette wana mususu zo kota simité, mususu che simi boye ezoboya réseau zoboya kobima. Yangwana. Siko nazaka ka obligé ya kosala ya kala. Siko ya kala eza nango pe mabete. Mais belema oyo eza na kati nazo linga ko perdre yango te. Siko kilo wana yango zo sala nini ezala bien te. Mais je ferai tout balimbisa ngai ba oyo nyonso bozo luka ngai na téléphone bo zwanga te na boyi mutu te na lingi bino ngamo pe nazo se déranger na yango. Mais à partir de lundi à partir de lobby na kosala nyonso penza ke bato bazwanga na pe na posa na bango. Donc balimbisa nga penza téléphone de sala nga défaut. Voilà bolimbisa papa wa sambulwa téléphone mutu esala kiye na 2 semaines oyo na zalaki penza focaliser na losambo na zalaki pe focaliser na losambo na landela ki makamba téléphone penza te. Na mande pe ko se connecter te pona ngina losambo boyoki mwana kufa kingai soki nzamba boningo te nde boyoka pa wa sambula kundi mwana mais nzamba bikisa kiye mwana ngaza na bomoyi. Donc ba mama nyonso ba benga kingai o balobike papa wa sambula azolinga koyamba biso te azolinga tete boyoki déjà makambo oyo ekomelaki papa wa sambula donc semaine oyo bakoyi ko benga seke ba téléphone. Oui, baza libre à partir ya lobby déjà baza libre baza penza libre mais herba koki ko benga ngai te. Avant midi nyonso soko benga okozwanga te. Po na lobango balebele mais batu mingi omona abanga 9h. Donc avant midi nyonso okozwanga te. Donc ba mega peut-être leki. À partir de 14h, avant midi okozwanga peut-être à 4h 5h. Bon. Avant midi nyonso bakozwanga te. À partir de 14h30, si tu comme à 15h juste bakozwanga te pona na losambo. À partir de 17h30, si tu comme à 18h juste, tu vas 18h5 10, bakozonga te na kana losambo. À partir de 20h30, si tu comme à 21h10, na kana losambo. Ba 23h30, si tu comme à 0h, na kana losambo. 2h, à partir de 2h30, si tu comme à 3h na kana losambo. Ba heure nous tikali ba benga bakozonga to batika message ngana bana ko rappeler bango. Voilà, tozo kende na suka, to komi presque to silisa émission. Ozo ko se souvenir na papa makanisi na Chine, non? Papa makanisi. Oui, na Chine, voilà. Papa makanisi a ebisa ngai dernièrement que akoma na mboka moko na bité soki Singapour pour atambola ka motro, soki Singapour, soki nini eko ya lisusu alobi akomi kuna akutaki type moko type ngo moni net so bozolinga bokangisa biloko bo voyager ye mutasala ka misala wana ya okangisa ba biloko mais alataka na kingo na ye signe ya mvuluzi kimbango ningala takango alobi phénomène moko papa wana lobaki ekomelaka ye kaka na ndengala kaka nini wana ya mvuluzi kimbango ba chinois bakabelaka ye mbongo akabeli ye asepeli kaka na ndengola te akotuna o nani ono sauveur na biso moi ça va vraiment ma boza dans les bons. Est-ce que eloko wana eza kolata kaka elembo ya mvuluzi kimbango na ndenga lati batu mususu bayebite baza komona mutazolata akoki kotuna azui pensément à travers photo wana pe ceux qui muto wana azali focaliser na yango ye pa landi mvuluzi kimbango
peut-être yangwana alors mais ba shindo ba yebi ke ba comprendre que aza noir ya zo bater quoi ba noir mususu aza ko reconnaître sauveur na ye c'est que ba chinois na pe ba reconnaître ka sauveur na bango on se comprend parce que ba noir lelo bazocha ba photo Jésus na kati ya ndako ya Robert Powell oya ba c'est moi 1977 bazocha ba photo na ye bazoko kura na oya batu misu bazoko cha ya Mahomet musu bazocha ya Branham na kati ba ndako on se comprend mais mutamayele na kati ya ndako mais kolata pe photo le binango le côté kozala na kimbango zali na kati na molimo meza na kati ya musunité ozomona po mutu mususu azota photo kimbango bazomela badiamba bamela ba cigarette masanga inutile mais kolata kimbango lata na molimo na nzoto pe le binango le côté mais peut-être ça peut bien pona kosunga batu musu pe ayebite oh lata tata na bino o te comme kimbango nani ye nani yango kimbango mango oya yeba kita ko vérifier ce qui pour la kisi malamu mutu na pas ko comprendre na zongeli sauveur na et c'est ça ils appellent comme malamu papa Wasambula tomonaka ba livre mo ekoma oteka manango okepena na ba wende zoteka manango mona vena ba comme les prophéties de Kimbangu est-ce que livre wane lo ba pena ba vraie prophétie ya Kimbangu ou bien eza mutu avandika ka netinga na vanda na papa Wasambula ndengo lo ba kaka na komi na commercialiser oui yango nde loko batunde sikoyo basali ba recherche basali ba livre et komi lokola emploi na business on se comprendre azote kapos en bon mais oket na kati kuno ke kuta histoire des vérité ayokiawa ayoki kuna komi asangisa sali livre yango na ngana ninga ko soutirer loko na livre te na zongo comme bon on se comprendre na lingaka oye wuti na molimo ezali ya kobeba te komami na motote nde yango swanga mingi pona transmettre ozomona parce que na mona pe ba brochure wana bazote ka ba livre wana zwa pe ozotanga pe ozomona pe ke ba obenge ba komi Simon Kimbangu mais OK kombo Simon Vulus Kimbangu salongo nango kala ezalaka na ete kombo nezaki kombo ya ba colonisateur ba pese ke tango ba batisaki ye à bas âge mais tango molimo nzambe ko kitela ye kombo Simon ezalaki lisute mais komona muta ko Simon Kimbangu asutirango wapi na Kimbangise pe azokoma kuna ke Kimbangu asambelaki Yesu o Yesu mutatere misaye et montre que histoire on a déjà ba baby sango déjà ozomona mutu tanga zui na livre on a tangi histoire ya lokuta mutu na pa bungi nzela ozomona donc biloko wana saka na confiance sikoyo po ba vrai prophétie ya Mvuluzi Kimbangu batu bakoki ko trouver yango wapi ba vraie prophétie na ba vraie prophétie ya Mvuluzi Kimbangu mingi kangama na Tervuren na Vatican Tervuren na kati ya Belgique na Vatican ma oyo ya bosolo ba bomba alors ngai kutune na zaboye na kota ba église Kimbangi c'était donc lui azali père spirituel na ngai pe na ndenge molimo ekambaka ngai nde yango na makambo ya solo ezobi makati na ngai ozomona sikoyo batu bazotela Kimbangiste kuna bazana Bible bana Jésus soko landi histoire ya Kimbangu kuna côté ya vérité bakobimisaka Yesu mutatindaka yeboyi omonte déjà ke bazobungisa batu on se comprendre donc vrai nango ezali oyo toza kobimisa na oyo babomba na Tervuren na Vatican moi pe ya ko réclamango ezalaka te papa yango moni ndeko moko bakende kuna na Tervuren kuna bakiko zwa babiloko na biso bakangaye kutu batia na kasho ezali kozwa ngo yango oyo mutu abonga mapo azwa fresh kobuta na mokili ya molimo yango naza kotalisa batu ya réalité bakoma donde toza boye bakongole bazela na bango o wana eza kuna te oyo eza kuna bon zelango mukolondi to kobongama parce que tango ko mukuse yango tozwa kobimisa te bana Kongo bazongela bokoko na bango Afrika mobimba tozali koko moko biso nyonso Mvuluzi Kimbangu ayaki pona ko sauver biso tozali na nzambe na biso pongo tulendo o to bengi na ba différents tribus Nzakomba Nzapa akongo mongali mawe janangida viji mukulu nani onya shongo Yesu Kristo Yesu Kristo ezali eloko baki pona ko koloniser Afrique namnoko biso Yesu Kristo te Jésus basango nde bayaka na ye awa pona ko dominer biso baye ko mema Jésus awa baye ko vandisa ye bien na date ya le 1er et le 3 mai pardon 1481 tant baye ko batisa
balongoli bakombo ya biso bapesi bakombo na bango nde bavandisi Jésus mission ezalaka ne bandela 1482 pona koya kokota Jésus a pour mona babilanga muso bakoma mo Kristo ajali mwinda kasi wana ba dominateur bayaki na religion wana catholique. Et c'est ça. Voilà papa Wasambulu atokomi na biso na suka ya lisolo na biso bambote na message ya suka pona émission oyo. Matondo mingi papa na ngai, j'espère que nazalaki na capacité ko ya émission te parce que naza penza na sozomo na ngana misu mais esengeleka na telema parce que ezuitango molai to panzi lisusu sangote pa ina bandeko kati na mokili. Alors eloko na koyebisa bango batala kaka eta ya papa Wasambulu. Soki na yaki na mokili pona kosala commerce na komba nzambe pungu tango na bandaka misala o na télévision bozonga na bemission na ngai ya kala 2012 tina lelo botala na tombwani na santé to na zaya kokita posoki na ki pona ngana répondre déjà que oza kokita na zaya kokita c'est ça pona komona ke na lala katpezate pona bomo ya batu et sango na soko continuer komema ezali po yango nde kaka mteko ko bikisa biso yango na soko ya ko transmettre bandeko na ngai kati na mokili ezana mingi bazoko yina ngai mingi bazako boya ngai parce que oui lokola nano socialité il faut y natwa boyanga mais d'autre part ba français peut ba vérifier ce qu'on attend hein, dire comment se fait que bololo yango Wasambulu banda yaka na message wana chanchaka teka message wana mituna peut vérifier ou comprendre que c'est un message à solo babikeko tozo tchana banda kuna biso ba photo bikeko wana banzambo mindele ba memela kibiso lelo ato sosolaka te ato zana compréhension te au comprendre ba mindele ba bandi biso na covid-1 kino leto comme na covid-19 baniba memela biso covid-20-21 o ya ba maladie musuba so ba ki ya grave donc christianisme ezali parmi les covid islam est parmi les covid ko banana etito ko malelo et toutes sortes de maladies autoza ko bela eza parmi les covid oso comprendre ngai alors sikoyo Jésus na kati ya ba covid boyambi diabète na kati ya ba covid boyambi tiber na kati ya ba covid boyambi malaria typhoïde ba cancer na kati ya ba covid mais siko boboyi ko yamba corona parmi les covid boboyi ko yamba corona parce que bo comprendre mais tant bo comprendre donc ndenge balobi the time is up et sengeli na biso sikoyo mwana Congo pe Afrika alamuka on comprendre que christianisme, islam, fétichisme, ezali na kati ba Covid. Donc il faut to bima partout pour tous la siko libérer pour tous la sauver. Pendant que tous ko croire na Jésus, bango ba ko zala toujours na makasi ya ko sela ka biso ba Covid, pe ko combattre biso ko endormir biso, pe ko dominer sur biso. Osomona. Biso to ko bela Jésus te, to ko bela Mahomet te. Biso to ko sambela nzambi pour français te. Na France na anglais ba bengiye tala to comme kimingai rappelez nga Almighty Father matondo mingi na anglais Almighty Father parce que na anglais God yewana Dieu na français Dieu yewana Lucifer Yahweh Lucifer va se présenter na Jésus-Christ waneza pona ko dominer biso na anglais Almighty Father na français le père tout puissant na monoko oyo africain nyoso banda ko benga ezali nzambi pour tulendo na lingala eza nzambe yango ya nyoso na kasai to ko benga ye mawecha nangila vijimukulu batetela ba ko benga onya shongo na Équateur ba ko benga nzakomba nzapa a Kongo mongali na baswahili ba ko benga ye Mungu Baba Mungu wa mapendo oso comprendre ye wana nzambe oyo biso to ko sambela na nzela ya mbuluzi kimbangu pe moto nyonso akokate pona ko sambela nzambe Motonyoso akokate oya koka pona kosambela nzambe il faut atika lolenge oye pekisa mina nzambe asala oye ndima mina nzambe ndako se communiquer na nzambe oso comprendre donc biso bana Congo Africa poto to bakisaka Congo Africa parce que quand to bi bana Congo l'accès africain nyonso oso comprendre ko bana Congo l'accès bana nzambe donc itana ba Congo et la gesi ba africain nyonso mais batu misulo ko ba comprendre te ya to tanga Congo pe Afrika donc bana Afrika fo ba yeba ke tozali kokomoko to sala bolingo to sala boyokani to bengana mongunya oya kotela biso milimo oye wuti na bapaya islam na christianisme na fétichisme lelo yo moto azondima
abomane mwana to tata to mama to ndeko po ya koma na mbongo biloko na nyose wuti na bapaya eza ya biso te soko sali nzambe na malamu otambo na bosembo okozwa pe kaka ozo comprendre okolia pe okolata okosepela et c'est ça donc message nangeza la mususu te tozo la kanza mi pongo tulendo to reconnaître sauveur na biso kimbango pe tozongela kolingana to bomana te to sala na kama beto to sala naka to zonga na bondeko ya solo po bonzambe na biso ezali bolingo yango de kosunga biso na kati na Afrique to kangolama pe to longa etumba oya makasi bambote pe numéro ya contact. Bon, numéro ya contact pour na ko rejoindre ngai facile numéro nanga ya portable ezali 00 243 84 47 02 996 00 243 84 47 02 996 wana partout na zakana zalaka nango mava milio ko zwangati siko oyo na sala kana WhatsApp wana ezali na tablette moni ko simba boye tango mulaye pona sona ba tamsu ba 3 edita ya ona chat tablette evani na mesa oyo ezotungisa nga mikolo mais à partir de lobby na ko zala joignable à partir après-midi to tiki message na ko sala rappel bato nyonso boluki ngai bozunga te na tiki binote wasambula nazana bino elongo mais téléphone de sala nga défaut pe na ko kozala connecté mobengi elakisite po téléphone eza saturé donc kuna na numéro kaka yosaka fichier wana 00243 89 034 31 12 00243 034 31 12 wana eza numéro nanga ya WhatsApp nazape na mamero musu wa WhatsApp mais ba téléphone mususu wana soki ekomi nini nde nakopesa mo mamero mususu. Voilà. Okay. Bandeko balandi bomoni ndenge tokomi na suka ya lisolo na biso to sololi na papa wasambulwa mais boko remarquer que ba question ebele surtout ba voice ebele awa na tie yango te pourquoi tolobaki émission bato ebele batindaka voice loko nazo remarquer omona moto azo pesa question et community lisolo zoloba olobi mulai émission exactement papa excuse basunga biso papa mama oyo landaka biso bozali batamaye le solo pe matondo mingi mais question moni émission ezali na tamoko limite. Oui. Et à tamoko limité. Donc pour na moto moko ko pesa biso peut-être quelque chose coûter 1 ou 2 minutes. Mais oyezali penza na motuya oyezali posano ozwabiano. Donc entre une ce que leke belé makasi 2 minutes. Pour ceux qui yo moko pesi 3 4 5 minutes. Siko ba misusu toko yano la bangote. Pe ce que ça 1 minute 2 minutes et ce que ça 2 3 minutes. To yoki ya liboso question ta to koma na suka to ako kankaka oya suka. Ya liboso to ko bosa na to ko répondre ngote. Donc inandengwana to yebisaba. Voilà donc ekozala malamu mingi ceux qui bobandi ko pesa biso ba question na temps ya moke po réponse pe mbala moko ezala cause pesa kozwa pena tamulai te po ba mituna ezebele mituna mususu na chango te parce que ezamilai donc bo mega kotuna moke opesi question mbala moko ba répondre yo donc papa de préférence faisala ka voice parce que voice ngape na yoki yango na comprendre que wuti pa iboye malobane yango parce que ngape na okasata musu commenter fallait zaka voice ozala peni voilà ekozala malamu botindela biso ba voice na bino sujet toko aborder semaine ezoya toko aborder sujet ni bon ndenge mokila molimo kotambusa biso ndenge mokile kotambusa molimo kotambusa biso donc mais ekozala bien tuna mutuna na yo nyonso oyo za nango posa tuna biano na yo okozo yango kaka na kati ya émission oyo na pesi mbote et papa qui edi na pesi mbote pa frère Richard Madeka Zowenkiambi mama Mampasi ba mama nyonso na ko malisi lokola papa wasambula teke na tangaki o na tangite komi problème donc ba mama nyonso lisanga bolingo nyonso bandeko nyonso na pesi bino mbote esika bozali ba o ba déclarer que na kati ya ba video ya nani ya Kilongo bomoni penate to banozwa tana biso to sala effort des fois bo banomona penake un jour pe boteli pe kilt déroulement ya kilt en direct
mobimba pena bandeliti na suka et aux alapas c'est impossible et aux alapas ya nous mais to komeka donc kota la mwanda mo to komeka ko sala eloko wana to bandoka ta lisusu te bo banomona pena belema ndenge ezaleli donc mbote botika la malamu bo continuer ko s'abonner bo partager be mission so yeux mission ko bomba ko na yo mokote partager yango ba maman ba déclarer que numéro ya papa wa Sambula ezoleka te a expliquer numéro ezoleka ma maman ope ba déclarer que soki tozo ka papa wa Sambula te ediminaka moi ba lobaki ba ediminaka alors même ngai pe tant on azozwa ba engagement na ngate ya ba problème abatu même spiritualité pe ediminaka ezalaka bongo parce que ngai nazalaka mutu moko yango moni papa pianana mama bombolo kutu mama bombolo azana kisasa mbote mama bombolo na mama sunda papa nani malosa na mama basala soki na tanka bango mingi po bazaba couple moko au moins soki to komi butu et ça rappelle na tango na saka losambo tango na pemaka mais tango tozana na communication bazo poser ba question ezali spiritualité ngape spiritualité za komata tango mutu pe azana ba problème papa na problème bon ebi na koza na distraction te pona netumba koto pona longsa mutu wana ngape spiritualité mataka vous comprendre donc ça penza ndengo donc botikala malamu esika bozali tokutani mikolo mizali koya. La vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm, 16 mm, 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,